On retrouve oh pas hérité watanadi oh zongi susu pas faire rigola ba leader ba miki ba ko supporter ngate po de gena yembaka e bota ki kento bana on ba leader ba miki sko ngandeti bali ndeti ngasko na sana big boss ko de la forêt na ki pa leader mo na muki tala siko o meteke nga mo na mikiti si vina boye za koloba sko musala oro loba koloba ko boye za na koloba sko na musala nde o comprendre que poto yebani tito za to eza arma to sala to bi que o qualité na ezabo o qualité na ezabo o qualité na ezabo ya un monde que ngaza ka anti complexe o sala travail no bien ndeti bina filé a sali travail na bien to ndima so sali travail no o sepel si bato no ndima pas bina filé jalousie na bondoki mama ezali luku moko kanga miso pe matoi na biyoka pe kolula ezala nezaleli ya losambo l'avenir yango eza ya nzambe mpo nini na mokili naluka na koma lokola ye to ya mokili tuatu etole briansi nekongenga lelo oyo engengi lobi ya ngaye lobi ya dada muzinga lobia golf kizola lobia masengu la vedire yebanaka te tomitungisaka te ozi ozangi toza na mokili ase zala te pe komi babi mopepa sika ane mkoa mopepa sika Betty Masengo mon entier tolanda nini mama kitoko neza wana masola mboka eza wana eza vienjora te mizika Kongo so lingo yebango wapi Betty Masengo lilala Orange bo s'abonner belé vraiment bo se rappeler ba télé réalité ya ba vie ya ba artiste congolais na habité vraiment Betty Masengo umela Betty Masengo moi aussi kitoko canal futur one. Merci beaucoup, très heureuse de vous présenter cette émission. Bienvenue dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée News des Kin. Comme je vous dis, vous servir c'est votre droit, c'est mon devoir. Vos devoirs sont mes ordres. Je suis là pour vous présenter cette émission, je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie, mes fans. Donc je vous aime beaucoup, meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de bonheur, de beaucoup de choses à vous tous. Donc, joyeux Noël, bien de bonnes choses à tous mes vrais fans. Donc, mes mes fidèles, mes amis. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous sans permission. Salutations à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin. Salutations à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, Yende vraiment Simbara, News des Kin, avec Betty Masengo, Simbara Fondation Betty Masengo, la joie Amado Pichuna, maman sociale, Nakata Paris, Bazoignan, son en France, Natike Libango Ofele, mais Batike Nara Moutoumoko, la joie Amado Pichuna, beauté plus l'argent, de gros bisous à vous, grand prêtre et mère. Il faut donc pour son Betty Masengo, la Queen Mother, la Queen Mother, photo benga capé, grand prêtre et mère, la joie Amado Pichuna à la France. De gros bisous à la sœur Julie Mindele.
depuis Suisse, John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava na Kenya. De gros bisous à vous. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de joie de recevoir pour vous un artiste musicien bourré des talents, Jenny Répondeur, l'artiste musicien de Weranson Hugo de la Forêt. Le bibato simbi ma solo formidable. En tout cas, ça fait vraiment un bail dans cette émission. Nayamba et kala melelo na zuye ka pour na plaisir nabino to betano ma solo est formidable. Jenny Répondeur. Bonjour. Ouais, bonjour Betty Massengo. Merveille. Ouais. Merci pareillement. Merveille na batutu azolanda biso merveille na Big Boss Roi de la Forêt motema maman na biso sidejima pata ba merveille côté baza tout le monde a une formidable bimi ya onde makambo. Voilà, en tout cas formidable et on est makambo. Jenny Répondeur, ça fait vraiment longtemps na émission Nabiso, le plaisir d'être trop formidable bimi to moni de quoi vous êtes capable, mais pour na ba fan no bazolanda biso, intervention na formidable les anini. Intervention Jenny formidable. Ouais, oyoki Jenny Répondeur. So Jenny Répondeur oyoka Jenny Répondeur na ba ke oyoki na ba vocal malgré ma solo à chant et pesa contre temps mais ming ça là bien chanter ba ki na solo vocal chanter to bima ming na solo vocal ya wela sa fox artiste mais so oyoki na nzemba maman Angelo Mbolo oyoki na nzemba président so golf kizola. Excuse machine à voter oyokanga suna nzembo mo wana toyembi Big Boss Roi de la Forêt na Fabregas oyokanga suwana. Voilà, en tout cas, mais on a lingana nous, ba fan de bazolanda biso po toza awana Bisanto Luela, hein, salon na Krista, ana Ruzi Bazi, awana commune ya Lemba, bisque to ça l'émission au sepelisana nous la joie Mado Pichuna, hein, oh vraiment le bibetima c'est nous kelanga Jenny Répondeur, hein, donc à sepela ndenge vraiment yembara. C'est pas ça bango non po ba question c'est belé retour na yo par rapport ya Musalozo sala pemena de la Forêt. Ouais. Non, bête là-bas, faut que la machine à voter. Voilà. Maman, baka, valera, bonga, sokalinga, balola badi. Webe pota sabolingo na ngai na numo sese bebe kokatanga kite to maladia bangi to ngamunga ngakopime kisite lore kopeso basilengi monene anzoko elingi koloba tozola bon santé koleka moloko kotala sate azoto te sate moralasi yebebanga yawe mama Aisha love mulamba agumwemwe ojinonga le colonisateur. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à la vocale, il y a Jenny Répondeur. Mais Jenny Répondeur, c'est comme si tant vous n'avez pas fait rigola, au longwe, au kepa kofi, au mide simba kite, au yepa Weranson, net ma solo fan di penza ming na maison mère, hein? Ouais, zaki te quartier la te zaki te simba kite zaki que yo ebi batu ba sepela ming Jenny Répondeur azana wengi musique à maison mère. Pour biso peut être fanatique na biso alandela biso ndeti Jimmy Lukoji Jaguar les jeunes millionnaires Nico Kai formateur de boss Dada Kanda Doudou Mavungu full option balandela biso puis habiter Jenny Répondeur talent ils en invité sa mambo fou maison mère donc on monde que singaka fo match tourner on monde que tona yé maison mère tic tac automatique Jimmy Jaguar az automatique. En tout cas, mais c'est comme si on se sentir vraiment bien à peau na maison mère par rapport à l'air rosa qui pas à faire rigolo Jésus des news. Ouais, non senti bien à l'aise pour bikara le roi de la forêt aza papa o aza soza na talent na yo autiki l'homme da espace mambutu soza bosser ozwata na yo le roi de la forêt lingaka ba bosser soza bosser boyo kana nai sikoyo ma musoza côté musoza msokoza bosser mais ba étouffé ezaka que ba leader faut za na mitema malamu le roi Big Boss Roi de la Forêt tandinga perception espace na formidable tala dégâts perception espace na formidable mututu a se retrouver yango monique nzamba pambola que toujours azalaka toujours génération yoka ndinga mbina formidable yaza aza inzulukable yango monique eza passe par le roi de la Forêt
Asila. Ouais. Voilà. Mais au Tika 2 solos vocaux, à part Wana 3. Ouais. On a formidable, on a tout ça les langues promotion. Likonga chubenga na motema tumboli cicatrice apota ya kala Angelo Mbolo joli kusala dudu stone batikanga na kraka ye na lelanga pati manjela asane vungu pichumbongo opese bango nyenyoso lese pase na ngaya ngana lela tambukale fise. Voilà, on a maman Angelo Mbolo, la PC viva moto kotaza maman Angelo Mbolo. En tout cas, merci beaucoup. Mais pourquoi Jenny répondeur aux gens qui chantent à chanter na Katia formidable? Ouais, moi c'est ngomoni que mambo ba força te so zaka na étoile ozana étoile. Omoni manga côté là tout mutazana makambu mutu normalement ozana makambu faut ba kombeza là. Soza bazo bundiso te se bazo sentir yote. Jenny répondait apesa trop na mambo belé mais tellement na ebe que naza pembe na Big Boss quoi de la forêt na wela te ya omoni que o ba pesinga onde yangai onde ba pesinga o yangai tellement naza pembe na Big Boss quoi de la forêt na wela te naza on na ibi mambo belé o ya danger. Mingi babi ke yo pi kokota na maison mère wana oyaki na moi moto na omoro boy moi gwa moro po obeta na maison mère ce n'est pas donné à tout le monde hein ko ya pembe na we rançon de to ra te foza la moi kisi moro foza la moi ndako moro bokendaka potango oya kaka de la forêt la romono mbala moko ale afungole le mama motema nde afungole ba Jenny répondeur tezaka ke moni to bayemba ke wenge musique soko na présence te au kotati wenge musique Big Boss le roi de la forêt linga bato baza pena na makambo uzana swentaibo uzana chant au défendaka Jenny répondait azaka toujours na moto na eka toujours moto ko dezo pela mabeka la trote 2020 déjà moto zo pela le ya grave pour quand des arcs trop le roi de la forêt tellement pessimiste espace bato faut pas comprendre que ni les akata Jenny. Ouais, il y a un moment que la trotte à ta blog il y a biso na robeta na kitarte mais na démontrer bateau que Jenny a la capacité belé à oyemba. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais Jenny répondeur, tant au monde asko ba master na yo, oyo asaki na maison mère, ba PC chansona, soit até solo ka moko kaka ou deux solo vocaux ou solo vocal moko directement longwe na ya ka sali orchestre. Tandis que bino ba Jenny boye, bozo persévérer toujours pour na rançon ça la bino ndene. Et ça anivi après c'est to, azan besoin pa benga ka leader. Ouais, ça non bien pour tout ça long na OK ça l'orchestre ba bengo leader mais ça leader on faut appeler leader aux peser so zo peser te inutile pour to ebi ba tum super banda ba orchestre ba simanda ba benga ba pe ba leader que faut ça mambo o ça que so za tana yo pour nzambe pe apeso nini makambo zoluka so eza tana yo to zolingo wela bamona ga yo eza na ba bloka TikTok eza mais eza passe pour mamuto senga génération so eza que owela ki na génération oya mso eza na ngoyo te yango mona ke bazaba ba riche bakoma ba pauvre bazaba ba pauvre bakoma ba riche tina te eza na tina. Mais tout le monde a ban musulman mais ba uta pas fabrication so ba leki na bino ba bani musique na sima lelo ba leader aussi ba Materazzi aussi ba bina filé ba diza match ezana bien on a biso ezana bien recommando leader mais est vous amo bengami ozamo bengani te esa ke biwela tout toi biwela. Parce qu'on a une galère au Matarate. Mata Jenny répondait aux news de Kin. Talara ba fan ya Betima Sengu belle au balingara Betima Sengu toujours la femme du patron, la journaliste internationale et professionnelle, la Libanga TV, il faut talakaka. Donc bo s'abonner belé Libanga TV ça on a prononcé le musala qui toko canal Future One Pesawana. Donc je vous laisse de suivre un morceau avec Jenny répondeur. Voilà, c'est parti. Merci. Mama ebaka valega ebanga sokalinga balabati koyebe pota sabolingo na ngai
koyebe potasa bolingo na nga mama ebaka valela ebonga sokalinga balola badi koyebe potasa bolingo na nga nano mosese bebe kokatangaki te bamaladi abangi tonga monganga kopimekisi te loreko presto basilengi monene ya nzoko elingi koloba tozala bon sante koleka ya mboloko kotala sante ya nzoto te sante moralesi ebebanga yawe mama Aisha lave mulamba Jenny bolingo na pesi nani koka ele bosse eloko na egete punga na dipasa tro na zuite o molimo mbongo ko pasuka na maboko pape kola vinanga munyete zana maboko na yo vraiment tabanya kama tete kasi na ye koma kaverete epunda banda kolia mungo kala mesha me avima mabundiko les automatiques Jimmy Jaguar les automatiques. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On est encore à plein de génie à Bombarana Palais. On est automatique, on a un zémoto fabricage. Na formidable. Formidable. Voilà, pour nous, 8 ans, on a en Hollande, très bien. Mais pourquoi Moni Weranson niveau de la forêt a sali featuring na fabricage, na bina filé, les sous azali, kokonae, et ça pour nous. Ouais, mais c'est ça que fabricage est déjà tambola bien. Avec papa nae bina filé azotambola bien ya omoni que tellement formidable les disent que moi formidable ya omoni que big boss roi de la forêt préféré qui a ça la featuring na bina filé na Fabregas na ndenge ya sans polémique na ndenge que et ça la bien quoi. En tout cas, c'est bien. Mais Jenny répondeur, Ndenge Mikolo Bino Bobois qui, ensuite on a eu capé sous disque ni. Et ça a Bino monté Bobois qui Mikolo formidable. Article 23 est dans la terre. Papa chéri j'ai bien pianapé, balle de match déjà. Tout le monde a un clip ça là déjà en promotion. Et puis artiste Moussoupé déjà bazo s'est préparé d'ici là bazo boaka. Ensuite on a eu déjà chanson Nino Monique non c'est bon. Artiste au pape a travaillé bien. Ouais, moi c'est mon son habité à 8 ans, il y aura 10 qui me soussoient dans la posture. Ming, naebi ming, et le kangimbo que c'est formidable. Formidable, un des macambes. Il y a 100 polémiques, mais les minutes le rébête est formidable. Partout, là, il y a rébête est formidable. Formidable générique, formidable rumba. Formidable rumba, ce qui est Jeff Janil était au Big Boss roi de la forêt, maman la rumba yembi. Ce qui soit qui machine à voter. Ce qui est qui maman Angèle Mbolo, ce qui est qui maman Claudine Kino. Yoka sur des dégâts bachant, papa saka formidable temps ba yoka. Ba comprendre Big Boss roi de la forêt banzela qui na ba musicien na. Et promettre 2020 trophée pour Mikolo Imasola trophée de Tomboki. Ah fali pour par contre qui na Afrima Award faire rigola c'est le Oscar Pazola ce trophée qu'on a la poto avant la kin awa to zoye pe émission to yebandenge nini et les kaki Fabregas P hein trophée vibrateur pe na ebite masola trophée au Mikolo to yebatena yazu ya vona na zu ya fo kasi ngwana masenke ba ba trophée ba dodan ba trophée ba dodan ezana ba ndenge ya kosa ngo ba obeta kosa le ka dodan banan te ba pesa mutu trophée fo yeba tino pesa mutu trophée ba tu musu trophée bazui sava to ndimine ba tu musu so landel pe boy trophée na bango za trophée dodan e banan wa yo ndimi azu trophée a bien bana tina minute to fula ndé formidable na ta autogolo ba suma mbaba tout est pour toi na taka ya formidable ndé voilà, l'agent de Pichuna, maman sociale là, l'hymne national, toujours dans Katia François na balobi ou Mela Zala, tout ça toujours na Jenny répondeur, mais Jenny répondeur, bah fan bazolanda bisonde ka toyoki ki we ranson na obeta stade de Martine à 2020, yo morono ne salonde ni po ba voyage mususu to mona rayo zangi sakato zala ka bo to ke Dubai Jenny pembe ni kara de la forêt, bo beti concert na palais royal hein? Donc en tout cas on est aquí vraiment Essengwa Makasi pour la musique congolaise nabiso mais stade de martyr et salon ondé
Ouais, tu bêtes déjà, on a déjà bêté mon stade de martyr, mais ce qu'on a des rois de la forêt, par rapport à l'événement, il y a héros national où il est quand il y a papa, tu sais qui dit, wana yo moment dégué les cara, na sepeli ça déjà bateau, parmi les missions où ba bête ça bateau maboko ça, ngai. Et ça événement mon boy que tellement déjà les rois de la forêt na tamboline moi mingi na temps on a côté et c'est le moment où banque sangate pour to beta na Zimbabwe niveau population na mona c'est la première fois na mona na beta on ce qu'on a big boss roi de la forêt ce que tout na bi que mambwana déjà na zana moto a sala rada mambwana na banga li souté pour vision nga zaki ke na beta pembe na le roi de la forêt tellement na zana e na bi ke mambutu za pété donc ko sa vision na yo lelo Jenny vous a vraiment satisfait ba projet na ko kisama to ba keso un jour le pas de la forêt c'est que Jenny comme leader à ça l'orchestre ils ont bongo te Gucci Denis Gucci ils ont bongo te. Excuse-moi, Seigneur. Jenny répondait à ça, mais Jenny répondait aux joyeux souhaits que chantait au côté le roi de la forêt qui n'est pas moutou. Et bandandeni à taille au moron, n'a pas raboy. Pour la pesara ma. Un jour on retrouvé au pas hérité watanade. Oh, zongi sous pas faire ego là. Ba leader ba mki ba ko supporter ngate pour de na imbaka et bota ki kento. Ba na on va leader ba miki. Ce qu'on a ndeti bali ndeti ngas ko na za big boss ko de la forêt na ki pa leader moi muki tala siko o mo te nga mo na mikiti si vina nga pour na za da bo na likola ngomba ce qu'on a mikita ta yo mo ba leader ba mki ko supporter ngati na mambo bele na za naza mutumo naza na mystique nga naza mystique ndo moninga boye naza anti complexe naza complexe on a dit ba réalité mokili siko monike batu mususu soki azo na nga bandenge mo bo na rozongi se e bimandenge mo bo mais yango na préféré na nga na beta na pa big boss roi de la forêt yaza na lo bagé degré na e degré mambazana ngo on a compris ça na ta pembeni te parce que belo so baba leader wana basaka pembeni mona nga parce que simba te oui makamo l'ingénieur Dave Mubama donc Jenny répondait à bi ba leader ba amiki là OK de kunate et bon d'un point de vue na yeto en vouloir yete donc voilà tous sous un morceau pour na plaisir on a improvisation voilà donc bon sentir que tous on a artiste avec A majuscule, Jenny répondeur de Weranson Igo de la Forêt. Donc c'est pour le plaisir de la joie Amado Pichuna l'hymne national, je vous la dédie ma belle cette émission. C'est aussi pour le plaisir de ma maman chérie, maman Kati Bakisa, le bioumela zala zala. Donc maman vraiment sungara musala bananae, maman abonde la rapona bananae afin que Nzambe apambola misala na biso. Voilà, c'est parti avec Jenny répondeur. Merci beaucoup. Anga répondeur nasala boni po mokili ndimanga na pesa penini na epe konzimbuve na lelie mama loba la vie malembe tukwendilanga o na luka la vie malembe pena kozua epa wera sone ikwe motema mapata angayo anga reponde na sala boni po mokili ndimanga na pesa penini na epe konzimbuve na lelie mama loba la vie malembe tukwendilanga o na luka la vie malembe pena kozua paya igwe na ngai jalousie na bondoki mama ezali eluku moko kanga miso pe matoi na biyoka pe kolula ezala nezaleli ya losambo l'avenir yango eza ya nzambe mpo nini na mokili naluka nakoma lokola ye to ya mokili tuatua etole briansi ndekongenga lelo oyo engengi lobi ya ngaye lobi ya dada muzinga
lobia golf kizola lobia masengu la vedire yebanaka te tomitungisaka te osi ozangi toza na mokili ase kaina bomaka bele se pona likunia ke bokolandaka yena na nzela ya mabe basusu na nzela bisengo anga epunde na lelie mama likambo la vi oyo basi mingi yo mitema nasala boni mpona longaka sala boni mpona bunda. Voilà. Merci beaucoup, hein. C'était pour le plaisir de Jenny Badjoko. Ah, moi c'est Kitoko Babi Nakata Lembawa, donc dans couloir à Saint-Denis, hein, donc couloir à Tekele Awa. On a ce que improvisation kaka. Wana ezaba improvisation ya kilo. Ezaba bilo mobo ozote ya bato ezateka ke foimba eloko mobo betiste. Fona mawa mona kati. Kasi jalousie tina bondoki. Bamonika Jenny répondait déjà à la guerrière mboka. C'est de pesier boya. Yango moni ke vie faux à l'aise. Yango moni ke pembe na le roi de la fringa za précité. Oh Jenny boyo Jenny bete naza précité naza wana. Tina longa palais na ye na yebi ke na yo kota pas big post roi de la forêt motema nga yango mom tetinde nga wana. Fona style sango bena na zana le roi de la forêt. Voilà, Tina Souka. Na nenga tactique DG yo ebika. Voilà, en tout cas merci beaucoup à Jenny répondeur donc à lobby alors si Santina Souka donc azane précédé alors ça aka musala pemeni ya Weranson Hugo de la Forêt mais Jenny bafan bazolanda biso na ebité awa formidable déjà sur le marché des disques. Bozo betaka ba concert ya ba répétition intercommunale hein ils ont continué mais non nous besoin vraiment place fixée pour la répétition. Ouais non nous tous place fixée tant aux place fixe ba fan na biso partout dans le monde déjà ba voyez ba pour bi maison mais sans maison mais bomba na raté partout ba to beta mais to suka non na matiti. Ce que tous en moi vite fait mobo de retourner tous on a toqué na G de Gombe. Le premier tous à Dana Gombe wana. Mais voilà concert na Kenya. Toi na concert na Kenya tous on a kin déjà les premiers. Les premiers tous on kin toi peine temps tous on a maman na soir na toi na concert na ville. Ouais wana ndesko to banda ka intercommunal sko to kesko Gombe la ndenge le 1er décembre et le 1er janvier pardon. Okay. Voilà, en tout cas merci. Mais pour la bande de Kobasolanda Biso, Jenny répondait pour toi que Nasuka il y a émission, bakoko retenir en nini, banzembu basolo voko na yo otier, nebi qui déjà makambu déjà pensi kandenge zala. Ouais, non le baka na ba fanatique tout ba yo formidable, ils a dit que na bango, bango ba qui travaille tout sali wana to zula on peut temps pour tout ça travail wana, ba on peut ba so atteindre yo quand on va comprendre artiste et artiste qualité de travail bon mon babo que la biso ba faire mais na yebi que baza décider bango tout baza déjà ya kondima na profiter na yebi que Jimilu ko Jaguar azola nangai les jeunes millionnaires la personne moto kotoza Nikoka formateur de boss Dada Kanda boss Doudou Mangongo full option na bossanité Beni Beni Gucci Bambote Kotaza na bosanité Massa Nangai Ferouzi Kanga de tous les temps Ferouzi Kanga HD garçon propre Junior Tonga na Las Vegas Junior Itoma Bambote Kotoza na bosanité Mimi Lotama joyeux anniversaire à Christian Konde Rada Bambote Kotoza joyeux anniversaire na Touré Mamadou Touré Sram Bambote Kotoza. Voilà. Mais c'est comme si bon so pas ni moins trop à Weranson hein la maison mère. Bino ba mise ba utaki pas faire rigola. Bana ni wana pa ka ande tutikala ngai Nico na Goldberg. Sili Qui récupère utaki na mouni so ayo ça des retours. Alors ça sous des retours na maison mère. Qui kuda kinda ba muna ye ba muneza dalibanda pas kinda da quartier latin. Ouais par rapport ya ba ma mune sengaki. Alors ça des retours dans la maison mais en Hollande qui teste auto ça là. Ouais des retours déjà dans la maison mais à côté déjà formidable vidéo à la maison mais
Ouais. Voilà. Mais pour la bande de c'est comme si bino ba jeune talent entre bino na bino vraiment bon dimana ravinzate hein Jenny répondeur au mona Jenny oleka ngana danger na leki mission boyo ngana ndenge ça qui pena au sentir que mission mo leki azolo ba ngai na sepela ou soit na appréciera masa nga boya hembaka bien bete le connaît moko ya bien pourquoi te ko boya za koloba siko musala oro loba koloba ko boya za koloba siko na musala nde o comprendre que poto yebani tito za to eza arma to sala to bi que o qualité na ezabo o qualité na ezabo o qualité na ezabo ya un monde que ngaza anti complexe o sala travail no bien ndeti bina fili a sali travail na bien to ndi maso sali travail no mo o sepel si batu no ndi maso pas bina fili ouais Fabuga ça ou bimisa c'est bon non neti masalanga mignon Abraham na yoka disque na ça va ouais Sili te oh ba disque na zwata yebika tozaki libanda Oman Dubai il y a biso mois 2 mois libanda tozonga rapide pour nous sender formidable. Voilà, merci beaucoup Jenny répondeur. Pour la bafano balingarayo, oui c'est bon nini un numéro de contact, je sais pas. Pour la moto linga soutenir Jenny répondeur et puis on a antique le micro, on a des annoncés n'a déjà. Ouais, nabi au gazi mon Christ azolanda ngai au gazi mon Christ na peso mbote patou makela masana ngayo yebi plus 243 81 33 57 833 81 33 57 833 Yannick Pangi na Yannick Pangi penda so kende sipende ke Dubai wana okuta na Yannick Pangi okuta na Floris ya umu wamda batu nanga ya kati na ndenge penda ya Dubai ba fanatique na biso Jenny répondeur yeyo artiste na bango ntapesa bino ba devoir boyebi na rata jamais Vante sina Jessica Chilanda Kolela la mai Kolela Jenny Kolela la Leo tozana Mama maka Kolela ebonga Sokalinga balola badi Kwebe pota sabolingo na nga Sokozangi Bébé kokatala kirite to maladie bangi tonga monganga kopi mekisite longa kopweso basilengi monene ya nzoko elingi koloba tozala bonsate koleka mboloko kotola sete ya nzoto te sete moralesi ebebanga ya wema World. Voilà, merci beaucoup. Hein, c'était là Jenny Répondeur, l'artiste musicien de Weransonigo de la Forêt. Toujours l'album formidable. Donc, consommons l'album formidable sans modération. Donc, il est temps à gratter les sous, à improviser pour le plaisir. Il y a fan tout, il y a Libanga TV, fan tout déjà s'abonner à ma émission, partager à émission, Betima Sengu, Nakata Libanga TV, na canal Future One. En tout cas, je vous porte à cœur. Merci beaucoup à vous. Merci n'espace Kitoko Pesibiso, donc le salon d'Akrista na Ruzibazi Awa et pas ya maman Luela, donc le bi faut boya rabobetara tour Awa ba coiffo Kitoko le roi Betima Sengu, donc n'est-ce pas Beni Gucci, donc le bi Bambote Belé na la joie Amado Pichou na l'hymne national depuis France. De gros bisous c'est à ma maman chérie maman Kati Bakissa, Staïdi Benecha, donc madame Bakadila, des gros bisous à Bendicap, donc Bambote Belé, champion Kayembe Nora Bana na kata Kenya Blaise Kava, champion Kayembe Jenazo ya Kenya, yo yebi collier zangate, yo yebi gara et ça la kitoro wakasi, Blaise Kava collier zangate, donc merci beaucoup de gens à vous. De gros bisous à la sœur Julie Mindele depuis Suisse, John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, balobi batunyon so o betima sengobora rabanga 2019 sur solo là qui bien to continue 2020 sur solo qui bien to 4 jours en 2019 pour vous betima sengo ACP là a fêté bien fondation betima sengo pe SCP là boyebi kara parce que nous sommes là pour vous faire un bon travail alors
tout ça vraiment on a besoin surtout pour soutien Nabino et ça a vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous tous, surtout merci pour l'attention particulière. Moi je vous quitte déjà, mais je vous laisse le temps de suivre encore un autre morceau avec Jenny Répondeur et on se retrouve déjà à la prochaine. Portez-vous bien, je vous aime beaucoup et de gros bisous. Hein. Abonnez-vous déjà massivement sur Libanga TV. Na Libanga TV, il faut la caca. Pour vos mariages, cérémonies, anniversaires, deuil, conférences, en tout cas, n'hésitez pas. Contactez Betty Masseng au numéro qui est affiché devant vos écrans. En tout cas, tout Zawana Betty Masseng service, BM service et Zawana Ponako. Salé Labino Moussala, il y a bien. Jamais dessus. Merci beaucoup Jenny Répondeur d'avoir répondu à notre invitation. Donc bonne chance, bon voyage davantage pour d'avance pour que le lobby déjà déjà Kenya, Moussale qui est toujours Kitoko. Merci beaucoup. À moi Linda c'est ça la bien. Merci voilà. Willy Mampuya Jenny Répondeur artiste na linga trouve vraiment. Voilà. Voilà, ok, na bon wapi. T'es bien qui a improvisation. Improvisation, kaba c'est pela, pas comme na souka. Merci. De gros bisous, hein. Ciao. Nakanisaki ozalaki pepele ya pambana meka kotombolaki lo misukosaka pe quelquefois golf kizola nakanisaki ozalaki pepele ya pambana meka kotombolaki lo misukosaka pe quelquefois golf kizola yebisanga tina pona yeba monisanga degre ya bolingwango po motema na ngai etona na posa komona ngai mishue Jenny Répondeur est-ce que tu me comprends ce demi kumagie. Merci beaucoup, bye. Dans le monde entier Baimboka, bino surtout bolula masolo, balo bien. Pour avoir information fiable, information juste, oyo ko s'arrêter. Sans polémique, hein. Tous s'abonner biso surtout na Oyo TV. Oyo Net TV. Cela veut dire Libanga TV. Bon s'abonner na Libanga TV, meilleure des chaînes oyo na kata YouTube. Meilleure des chaînes avec Yemoko la Cléopâtre de la presse congolaise, Betty Masseng BM véritable. Hein? Tous s'abonner na Libanga TV. Libanga TV.